Mbote bandeko balandi, merci de partout, bipai wapi ezwameli biso. Merci de m'abonner à Miss Elongation. Merci de vous avoir abonné à notre chaîne. Merci de la confiance pour pesa biso bandeko nangai. Lelo tozo partager na biso elongo les œuvres de papa Elonga Adjadje Jean Robert. Voilà bandeko to kanisa balobi artiste ne meurt jamais, artiste ne meurt jamais. Donc oyezali misala ya papa na biso. Donc bandeko na numéro na biso ya lelo tokoyoka papa na biso dès son vivant to meka un peu ko zongela to ko lakisa papa na biso journaliste Adjadje Elonga Louis Robert ndenge de son vivant na ye azalaki kosala mosala na ye o papa na biso azalaki kosala mosala na ye de son vivant asalaki mosala na ye na ndenge esengeli asalaki mosala na ye na polémique te asalaki mosala na ye na rancune te asalaki mosala na ye na mafinga te asalaki mosala oyo atangelaki kelasi papa atika biso il y a de cela un an déjà depuis papa atika biso pona nini te to meka mpe kokanisa ye to lekisa ba œuvre na ye na kati na chaîne na biso Miss Elongation po esala kaka kitoko makasi bo comprendre nga moi ma Miss ezotanga moi motema pasi me choix ezate nzambe nde apesaki nzambe nde azwaki kolo azwa lokumu. Merci. Bandeko Ote, Bai Wabino, Saleli, Elonga Adjadje, Sanganya ndenge boyeba, Nazala lokola na balabala, ça veut dire que Naouti tout droit na palais de justice, il y a Longueuil. Bon nini parce que na makambo oyo naza kosalela bino ba émission mikolo oyo ya communauté congolaise ya Montréal métropolitain. Oyokaki na émission oyo na utai kosala awa te sentence ya juge ekoyaki na sens que ba condamnaki bandeko mosusu bafuta ba amende bafuta ba dommage intérêt tout ça. Alors bandeko wana bamonaki que sentence wana ezali il faut ba attaquer yango. Alors bandeko wana na kotanga parce que mukanda bango basalaki requête bango babengi yango requête en annulation d'une sentence arbitrale yango naza nango awa. Alors bandeko wana oyo basali requête wana ezali Jean-Pierre Wafana Kapanda Tenda Luboya na Omambo Raphaël Lukaso bango nde batu balobi que requête wana il faut pas annuler yango po juge arbitre homologaki sentence comme quoi que groupe ya batu oyo natangelaki bino na reportage oyo nasalaki na Maleliki bakondamnaki bango bafuta ba dommage intérêt na totalité nango nyonso na bafrais d'arbitrage ezali na 9000 dollars. Alors bango balingi ba attaque yango. Alors bato oyo bakendeki mpona kodéfendre dossier ezali Charles Aoto oyo azali lokola arbitre oyo akataki likambo yango mpe affaire homologaki yango na juge ezali Mathieu Dikoupé ezali Jean-Marie Moussenga oyo azali président sortant ya communauté congolaise ya Montréal ezali mpe Lucien Moka Fariala epe na suka ezali Franka Chibango. Alors tokendeki kuna bandeko ntango tokomi kuna akoti na salle potena mpesa bino meka likambo yango ndenge ezalaki ntango tokoti kuna juge alobi me bino boye awa mpona koannule sentence basalaka ndenge wana te procédure na bino ezali mabe procédure na bino ezali mabe il faut osala nde rétractation na ndenge mpenza ya susi il faut kosala d'abord rétractation
soki batali rétractation wana ezali recevable epuis batali yango na fond ya likambo oyo oza kose rétracte nde wana en annulation éventuellement. Alors juge a fait remarquer bango que procédure bino bolandi ya annulation ezali malamu te. Alors mpona penda na molai te esukaki ndenge nini ke juge alobi bon likambo te mpo bino boza kobanga ke soki délai eleki mpo sentence eza exécutoire soki eleki délai nango il faudra ke bofuta 9 000 $ oyo nalobi nyonso to wana badommage intérêt na badroit ya arbitrage bino 7 jours napesi bino 7 jours na 7 jours wana lelo nga na suspendre makambo oyo te ya kofuta mbongo na suspendre yango pendant 7 jours. Alors en ayant 7 jours wana il faut bokotisa demande na bino en rétractation soki bokotisi yango tala po balebale ndenge ekosila. Donc devant le juge bandeko elekaki nango malamu parti oyo elobi po tochange mentalité soki tochange mentalité te bandeko ezali kozoba mpe infantilisme. naopesa bino exemple mibale nga nalobaka na bino toujours ke mosala naza kosala ezali lokola c'était au milieu du village. Donc l'arbre au milieu du village tokoloba objectivement makambo ndenge ezali mais bandeko lelo nakende na palais de justice kuna napesi bato nyonso mbote mais nakoma napesa parti oyo mosusu mbote o parti ya ba Jean Pierre Wafana fo natanga kombo kwa napesa mbote nameminga ye moko Jean Pierre Wafana nakopesa mbote te yo fingi ngai bandeko bino bolandi bareportage nyonso oyo nasala eske nga nalobaki nafingi moto mikanda naza kotanga ezali mikanda ya juge sentence ya juge omonaki nakofinga moto mpo ngai moko lisusu nakoya na likambo nafuta badommage intérêt esalamaka te zomona lokola mokanda oyo eza mokanda soki nabi natanga yango ezali mokanda bango moko bakomi bapesi na juge mpo ezali nini ezali ndenge bakomi awa requête en annulation d'une sentence arbitrale epuis requête yango ezali signé na Jean-Pierre Wafana Kenda Luboya Omambo Raphaël Lokaso. Alors bandeko lokola natangi boye lingi kolobake na fingi na tiki tina moko te parce que oyo bango basalaki oyo Jean-Pierre Wafana asalaki nga na tongo ezali agression verbale nakokaki mpe koporter plainte tosambi mpe afuti nga dommage intérêt pour agression soki atitembe afunda batemoin bazalaki kutu ya parti na ye moko mpona kendeki kopesa bango mbote na groupe na bango bamonaki ndenge aza koagrese nga verbalement soki nafingaki ye aporte plainte ke nafingaki ye tokobimisa baémission de place na koconfondre ye. Alors ya mibale bandeko tobimi na sale makambo esili juge alobi te oya en ayant 7 jours bokotisa requête na bino en rétractation ok tokomi kobima moto moko boye nayebi te soki nini banda sikoyo komenase tata oyo asalaki arbitrage kombo na ye koagrese ye akati meme bouton donc ntango aza kolobola bouton ekatani me moto wana ayebi lwa mbala moko ale ata kofunda ye pa juge ntango ayebisi epai ya juge mpe mbala moko abengi bambila. Alors tata wana alingaki abima lokola alimwa kaka boye balandi ye tina libanda bandeko balandi ye na libanda basimbi ye ali koentendre ye etc. maître wana mpe tala kombongo ezokima ngai maître Charles Aoto ye mpe asali déposition na ye lokola tozoloba boye ndenge tozomona tata wana oyo ya groupe ya bawafana wana ezali en état d'arrestation donc toyebi te soki kosukela ye ndenge nini soki mpe kosukela ye ndenge nini toyebi te donc bandeko otala ndenge nini biso moko bana mboka toza komema makambo na kozomba mpe na ndenge moko elongolani te. Alors nakotika bino boyoka na bato mibale oyo bazalaki kuna nazaki occasion ya kointerviewe bango ezali lokola Jean-Baptiste Ndankoy ye azali coordonnateur oyo
baponaki amema makambo ntina baélection ya le 26 octobre et puis nazwaki mpe lisusu ye monsieur Charles Aoto wana oyo azalaki arbitre mpona kosukisa bandeko lelo nde balobi boye basuspendre sentence uniquement kaka na côté monétaire donc huissier akoki kokende kodérange bato wana te bana mokolo ya lilo ti 7 jours mpona makambo ya mbongo me makambo mosusu etikali ke fonctionnement ya communauté ekokontinue nango kofonctionne baassemblée ekosalama nango pi na le 26 octobre prochain esika makambo nyonso ekosalama baélection etout alo bandeko natika bino otala bavideo mibale oyo nakangaki ya Jean-Baptiste Ndakoy epuis ya maître tozali awa na liboso ya palais de justice ya Longueuil esika oyo bandeko oyo baza na baconflit na bango na kati ya communauté congolaise de Montréal bayaki baconvokaki bango awa alors namonaki yo mpe na salle nga mpe nazalaki kuna na salle d'audience alors ningi natuna yo mpona bandeko oyo bakolanda ya communauté impression na yo ezali nini to oretenir nini na nyonso oyo oyoki kuna na kati ya salle. Oui, merci mingi Ndeko Elonga. Bon, effectivement, touti awana palais de justice à Longueuil, puisque bandeko on était membre de la communauté, memaki ndambo mususi ba membre awana na tribunal pour na contester sentence oyo arbitre arandaki depuis le 21 août pour na makambo eza koleka na kati ya communauté. On a retenir awa bon effectivement arbitre nani juge a lobby clairement que à suspendre dommage intérêt oyo bandeko il fallait ba futa pour 7 jours après si bango tango ya ko déposer requête en rétractation pour contester sentence. Ça c'est ce que le juge a dit. Madame la juge a dit. Mais au-delà de tout ça, nga eloko na lina loba na bandeko eza yango yo. Communauté eza moko. Toza na communauté mibalite eza communauté moko. To bandaki ko tirer ba sonnette d'alarme bandakala. Ça fait longtemps depuis le mois de mai. Na batu nyonso lelo bazali tantôt ba na arbitrage, tantôt ba komi na justice. To yebisaki bango que boza ko kabola communauté. Bandaki ko yoka te. Nyonso tozaki koyebisa bango balindaki koyoka te lelo yo yango yo ememi biso na tribunal mais biso toyebi ke toza bacongolais toza baétranger toza bapaya te toza biso na biso bacongolais toza capable ya kovanda tobongisa makambo wana malgré bamando bapesaki bato malgré sentence. Je crois qu'au-delà d'une sentence il y a toujours moyen ya kovanda ya koluka bato mpona bavanda batala ndenge nini tokoki kobongisa mpona communauté parce que quel que soit ce qui peut arriver, quel que soit le jugement qu'on va rendre ici, il y aura toujours un camp qui va perdre contre un autre camp qui va s'opposer à ces jugements-là. Donc je crois qu'il est temps, il est vraiment temps lelo oyo parce que moi ça m'insurge de comprendre que lelo ezana bato oyo balingi to sanganate, n'est-ce pas? Et boza boyebi bango bokoki ko identifier bango. Alors lelo to za bato na tena mboka oyo et kotika la kaka communauté moko. Alors ba baza kotia trouble na kaka communauté. Je crois qu'il est grand temps ba mikolo bato baza mo mayele ba vanda ba solola pour na tota ndenge to neutraliser bango. Ba ça ba jugement ba ça tout ce qu'ils veulent. Vous ne pouvez pas diriger les gens dans ma casse. Ça c'est une chose. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas diriger les gens dans Makassi ou dans Mbongo Lobby, dans Congo, puis c'est un Mbongo dans le foot, et puis non, ça ne marche pas ici. Hein? La première chose, et puis la deuxième chose, dans la Senga Nabatou, on va respect la communauté. Il y a du bosso, respect, il y a statut de la communauté. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, le respect, il y a Mibeko, il y a Mboka Oyo. Awa basakanakana juge te. Quand un juge rend une décision et qu'elle est exécutoire, vanda na luka ba moyen de droit au contestant au pays de droit. Kosala ngondeke sa makana Congo te où tu crois que ponga na za makasi ponga na biko ba français ponga na za ponga na za boye na kokite awa isa makate. Voilà au mokuse na kokite ba. Bongo ndeko lobi que awa ezali mboka ya loi, d'accord eza mboka ya loi. Mais kaka na kati ya communauté yango oyo toza ko plaider biso nyonso ke toza la bomoko. Bato mosusu na yebi te tobenga bango soki ndenge nini juge alobi ba suspendre
po moto ekita bango balobi non biso juge toyebi ete biso tokosala oyo biso moko tolingi alors na bato ndenge wana est-ce que bango te bato bazotia mobulu bien nini tala kutu sikoyo mosusu auti kofinga juge nani arbitre oyo asalaki bamakambo oyo bambila bauti kozwa ye nayebi te soki baza koentendre ye kuna soki akokende boloko soki nini nayebi te olobi nini na nyonso wana tout ça là c'est le Congolais hein biso nayebi te soki eza na kati ya makila. On dirait tolingaka kosala makambo eleki biso. N'est-ce pas? Il y a personne qui est au-dessus de la loi. Bato batanga droit ba yebi yango malamu koleka, même bato batanga droit te ba yebi. OK? Donc okoki kosala likambo te okosa bato que likambo o wana d'ailleurs bolandango te. Non. Ndeko oza kotia bato na erreur ozoboma bato. Ozoboma bato. Po lelo oyo soki tolobi tozonga sima oh, tout ça qu'on vivre les lots, il y a conséquence, il y a un certain comportement. Balobi to sala boya non bisota kuna tozate to sala boye boyete to sala boyete suka yango yo ememi biso lelo. N'est-ce pas? Mais banani baza ko perdre temps na bango lelo. Lelo za vendredi za mukola misala. N'est-ce pas? Toza ko perdre temps, toza ko perdre mbongo, toza ko perdre énergie. Pour na koya ko défendre que ko landa ka makambo ya communauté. Et dans tout ça ce qui est bizarre c'est quoi? Ceux qui te l'ont dit dans la communauté, ils ont bénévolat. Nani aliaka na mboka oyo na communauté toza na mbongo kofuta mutu $10 par heure pour na alia na mboka oyo. Mais soko tani bien ni kambuni nango bato baza ko kanga makaka na communauté yango présidence ya communauté balingi ba kanga makaka wana. Au fait, tout le problème c'est là. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Comme ma bato que ne perdre ba mbongo na ba jugement na ba kofuta ba avocat ko sala bona boye. Tout ça là c'est quoi? C'est une perte inutile mais ceux qui te tali résultat les amis pour diriger communauté. Et tu vas gagner quoi? Point d'interrogation. Donc, il y a banini que bazana makambu peut-être bazako bomba de part et d'autre. On a zako loba, nazako bango pona ka mon côté. Nazako clair, nazako lo bango pona ba o nyoso bakanyo somi bale. Pour les loyo, to komi lokola to komi communauté comme divisé na deux camps. Alors batika kwa mbrouiller communauté. Batika kwa mbrouiller communauté to lembi. Trop c'est trop. Sikoyo ezali kambo ezali binobo kene na ba jugement na binobo salo bolingi mais moi je crois que il est temps bato yo ya oyo ezaba psango ezaba pasteur ezaba to bazana moi crédibilité na kati ya communauté batelema bazo likambo na maboko po eza soni po na biso nyonso tokoki continuer na ngote ndeko za koloba sikoyo ko bima na kati ya salle o mususu akia koloba na muninga lobe no okoyeba ngai na mboko yo balobaka makambo ya bongo te toza na Congo te okoki koloba na mutu te ke o no okoyeba nga pot soki abimi awa akomi na balabala kwei likambo kweni ye yo mutu olobaki na okoyeba ngai omemi ngambo et ce sont des réflexes que nous devons voir tozo vivre na mboko yo mais toza ba réflexe ya Congo croyant peut-être que toza na Kinshasa vraiment boza na poto mais bosa makambo kwa boza na Kinshasa vraiment na ba sentence ngoni to kwa kia ba arbitre ba juge sentence etc. yo ba pona ki yo lokola coordonnateur pona ko sunga communauté ti na date ya le 26 octobre prochain awa pona ba élection ya sika et salama o moni ndenge nini ko salama to ko salama te non mais juge à suspendre sentence T c'est clair juge à suspendre exécution ya ba amende Congolais komisa poto rompwe victoire Congolais komisa poto gambela matete zando pona reste mixana ça manakati ya communauté ekokende mais cela n'empêche les élections c'est quoi? C'est pour diriger la communauté, n'est-ce pas? Mais même ceux qui toquent l'élection le 26, il y a déjà un problème. Il y a un problème qui est là puisque il y a une partie de la communauté au bazar qui s'est retrouvée dans la élection tout ça là. La communauté moi je ne crois pas. Je crois que au-delà, c'est vrai qu'il y a une décision qui est exécutoire, il faut continuer, c'est vrai. Mais au-delà nayango nazako senga batu tokutana tovanda de part et d'autre batinda bato ba moni que bakoki ko vanda basola puisque na comprendre que les deux groupes basés sont capables de sola te na comme lokola ba ennemi na yawa na yeko kuta ta mbote ya pamba bazo pesa na mbote te bilonge kangami ata ngai ya bato na ye lokola ngala za lokola Saint Thomas naza na ngai ni à gauche ni à droite mbote ya pamba ba ta ko pesa mbote boye rien et comme bilonge ko kango
n'est-ce pas? Et les noms ceux qui n'est pas yo comme président de la communauté, au Kangai Kangani batu bilongo ko diriger na. Ndala ko dimato diriger ngai pour yo ça capable ya ko solana batuté. N'est-ce pas? Donc, et donc on a ça c'est vrai que sentence est exécutoire. Commission électorale au l'État qui est en place, parce que ça dit ça la bango, baza ko continuer. Mais au-delà il y a wana to enrichir en gros total là, tout soit temps il y a ko réfléchir sincèrement. Est-ce que l'élection de ça le 26 est coupé ça biso résultat ni? Ceux qui sont capables, il y a ceux qui résultent à Tomonique, ok, ça va, toquer du bosso. Mais ceux qui Tomonique, et qu'on met ma biso dans Zelate, et ça, l'élection on a, et ça y a biso. Sentence au Batiaki, et ça pour na biso. Bamando, Bapesaki, et ça pour na biso. Et on était même capable de sans qu'il y en a bakour bouillé, bandekobalo bamet, aux biso, sentence. Tomoni sentence, mais mbongo botala makamu basali, balipaki, ba intervenir. Pona kotala ndenge biso kaka tokoki kozonga su liboso ya nani ya juge ya sala ki sanga nani ya arbitre na juge na ye pona koyebisa bango ke non toza biso na biso tina ya kopesa bato ba amende ya modèle bolobi et tomoni elekimo makasi nini oyo sanction bokateli bango ba 2 ans ba suspension ba nini est-ce que moyen kobongisa bango ezaki po toza biso na biso on est capable de faire ces gens là on est capable de trouver un tout simple qui va gagner ko gagner azate po oyo bakoloba ke bino bo gagner bo beti ba boko bo sepeli bo bito gagner mais entre temps groupe wana mususu bakomi bedele ya bino donc la communauté eza ya kokabwa alors tolingi communauté eza ya kokabwa na te yango toza ko inviter batu na oyo nyonso oyo tovanda tozwa temps ko solola d'ici toza ko senga ki déjà batu depuis le mois de mai batika ko sala makambo eza ko enfoncer communauté. Mais là, makambo eza ko continuer kaka eza ko continuer et suka nango na moni et kozala kaka ke communauté ngo exister sous te. Alors, ceux qui tongi communauté exister, toza na makambo bibale au salate. Tozwa temps ya kovanda toso. Merci. Matondo mingi ndeko Jean-Baptiste. Merci beaucoup. Bonjour monsieur l'arbitre. Nous venons d'assister à l'une des audiences dans le cadre de ce conflit de la COCOM. Qu'est-ce qui a été dit et qu'est-ce qui n'a pas été dit? Vous savez, les décisions du tribunal, il ne faut pas, considérant qu'on les a accordées 7 jours, il ne faut pas qu'on puisse faire... Il faut laisser d'abord le tribunal faire, la Cour faire son travail. Avant, je sais qu'il faut juste dire que la requête qui était présentée était une requête très mal faite. C'est qu'il y a une perte de temps pour la communauté congolaise. Et puis, ils ont été conseillés par Madame la juge pour qu'ils puissent présenter une requête en rétractation de jugement dans les 7 jours. Et ce faisant, Madame la juge a décidé à ce qu'on suspende, qu'on puisse surseoir. On n'a pas annulé toute condamnation, mais on va surseoir pendant 7 jours pour que le huissier n'aille pas chercher l'argent, recouvrer l'argent pour dommages et intérêts. Donc la condamnation financière, c'est tous les membres du comité vont continuer le travail. Et nous pensons que la communauté congolaise doit éviter de se mettre en marge de la loi. Nous devons respecter la loi. Je vous remercie puisque vous avez dit que les décisions du tribunal ne se discutent pas comme ça n'importe où et n'importe comment. Je vous remercie, maître. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée. Merci à vous aussi. émission et pas nayo parce que kaka libanga kaka na nzete oyo eza na ba mbuma ya kotela. Alors malgré ba occupation nayo tout lelo opportunité monani. En tout cas une fois de plus merci na opportunité au pesinga poto solo la masolo ndenge ubongisa kiyango.
Alors, pour na oyo etalinga, effectivement, pour na tokene mosika te, na Kinshasa, nazalaki journaliste, coordonnateur principal, il y a journal Elima, donc nazalaki deuxième personnalité, mon colo journal, le propriétaire, éditeur responsable, ezalaki le défunt et Solomon Koy, et Yalinganga, Tiréné. Donc, Elandi et ezalaki ndengai, nazalaki ko coordonner en même temps journal, ça veut dire toute l'équipe rédactionnelle, il y a journaliste, et en même temps, nazalaki ko coordonner imprimerie. Pour tout zalaki na journal, na imprimerie, nazalaki lokola holding, il y a groupe et Solomon. Alors, il s'est fait que dans le régime, il y a Mobutu, Toyokanaki Penza BNT, selon ligne éditoriale na biso, pour biso tokotaki na cadre ya opposition. Alors, vraiment, il s'est là qui passe mingi à cette époque-là, bazo kanga biso, au bêta, jusqu'à ce que bayaki ko plastiquer ba installation na biso. Moui lokola kenda wana vraiment kenda na pasi na motema parce que ezalaki imprimerie moko moderne, ezalaki na kitambo magasin wana bazo bengango les imprimeries du Zaïre. Alors à côté tozalaki pe na complexe moko ezalaki ko sala pona rédaction. Alors tango eloko wana ekwei elingi koloba vraiment lokola voiture na yo balongoli yango baru, alors moyen otambala yango lisusu eza te. Alors biso moko pe baza kokanga biso lelo nazoloba ba journaliste ya Elima mingi topanzana baza na États-Unis awa awa na Montréal bamuso bana Belgique na France vraiment topanzana c'est ainsi que ngai bon naya ko se retrouver awa et malgré cela na continuer na kokoma et puis depuis un certain temps na sala ka émission moko kombo nango baraza la Congo donc na sala ka ba analyse na politique sociale etc. Donc en bref nazali pena mopanzi ya sango ngai merci komona ngai ezali elonga ajaje losanganya wana nde na ntango ya authenticité mais na ntango pena ya mokristo na nga Louis Robert elonga ajaje etc. wana nde ngai question liboso avant tokutana Voilà bandeko wana bozomona papa elonga ajaje losanganya face ya papa Miyatemo, le papa de la Chine. Papa Miyatemo, donc tokanisa ba œuvre ya papa. Papa il fut journaliste, donc bandeko tokanisa papa babi misala ya artiste ekufaka te. Donc Miss Elongation, je suis rien, donc je peux dire na yebi nanga politique te, donc na moi sagesse intelligence oyo nzamba pesa nde toyaka kosala mwa ba analyse moke vraiment na le rappeur makasi. Si il était là, il allait pas mal ya coacher quoi, a coacher ngai na mwa communiquer ka ndenge ezalaka, mais ka ndenge na ute koloba na circonstance nyonso topesaka nzambe kaka merci po yende a permettra ki papa atika biso. Voilà tokanisa ye na ba œuvre na ye artiste akufaka te, donc na misala na ye tomeka kokanisa papa kaka ndenge ezalaka na ndenge mabe te. Voilà soki nati substantif oyo te ekomemelanga likambo. Alors vraiment papa quand tu parles de virgule là, dans le sens que ceux qui ont critiqué pouvoir en place, c'est ça juste, voilà justement. Nakopesa yo exemple. Biso na yedima wana, c'est vraiment sans me vanter oyo bayebi na leur wana. Journal yedima baza kopesa ngo journal ya ba intellectuel. Dans ce sens que na journal wana toza kotia ba chiens écrasés te. Babiloko ya ba chiens écrasés omona nguma ye ameli lokolo kaka ya moto ke nguma so talibi ya komela lokola moto te komela moto mobimba. Donc biso za kosala ba analyse, que ce soit politique, que ce soit économique, social, culturel, même tina sport. Donc ce qui biso to bimisi commentaire moko boye en tout cas là sûr et certain que zali kaka ya mwana. Mais
so to tient à côté politique malamu o attaquer bato ya C par exemple ba ministre ba commissaire de zone les ba bourgmestre ba député oui les conseil législatif ba député ba commissaire du peuple mais la tête au mégaté par exemple tout ça là quand enquête moko boy na elima dimanche awa na opesa mbote na ndeko na ngai ni lambungu azali na si pas na Belgique mais na France en tout cas ni lambungu donc nde bato bazali ko animer elima dimanche eza ko bima dimanche édition dominicale alors tout ça là qui enquête moko sur la divagation ya bafou donc na Kinshasa on a un peu partout bafou etc. alors total il faut attirer quand même attention si pas il y a gouverneur de la ville, commissaire urbain à l'époque, ou bien ministre de la santé, ou bien une autorité, toi attirer, mais pourquoi Blokaboye, alors que Basala CNPP na Kinko les Kuna. Malchance ni Tozaki Nango, na Makambo et auto-censure, moi, na président Mobutu Autei Kobala. Moi, na président Mobutu Autei Kobala, quand la période wana, si quoi na page ya Liboso, tobina nango la une, na page ya Liboso, tozwi photo ya Mobutu azobina na mwana na ye na cérémonie wana totina likolo mariage ya mwana Mobutu menacé bato maboma attirer attention ya ba lecteur que toza na enquête moko ya munene za na kati tokomati photo ya fou moko totie je te dis et Solomana azaki convoqué na présidence. Voilà bandeko na muke to banda ko lekisa ba œuvre ya papa Elonga Adjadje to kanisa papa na muke to banda ko lekisa ba œuvre na ye vraiment pour ça la biso kaka bien et apporter biso conseil to mona ki na émission na biso na partie ya liboso papa zaki ka kopesa conseil na communauté oyo pe tozomona na lelo ndenge ba communauté ezopanzana ndenge ba communauté ezopanzana tozomona vraiment communauté congolais na libanda ya Congo ezotambola vraiment malamu te vraiment or que papa dès son vivant azalaki pe kobeta sete na likambuke ba congolais photo lingana ba congolais photo za bomoko ba congolais photo tambola malamu toza libanda toza na Congo te ba comportement ya Congo totika ngo na Congo awa toza na mboka bapaya mais biso ba congolais tokomisa mboka bapaya lokola Kisasa ozomona mutu azolonga na ndaku na yazo ke kobundisa mutu na ndaku na ye ozomona mutu azosala bo vraiment ba manque ba respect ba n'importe quoi eza makasi na communauté congolais awa na libanda. Ok, papa na biso dès son vivant azaki pe kotelemela ba biloko ya boye kopesa conseil na ba congolais po kaka kinya ezala. Voilà bandeko na deuxième partie na biso papa na biso azako se présenter kiyeye alobi azalaki journaliste na société ya Elima apesi kombo na ye komona papa na biso présentation ya émission na ye elobeli na ye kosala mosala na ye ezolakisa ke papa vraiment ayebaki mosala na ye ya journalisme malamu parce que ye atangela ngo classe oyo ye atanga o bakoko ya Miss Elongation batindaki papa na kelasi ezalaki nde ki journalisme. Voilà donc Miss alelaka si papa il était là papa alingaki kokochenga penza kitoko makasi. Malheureusement nzambe azwaki molimo na ye tika molimo na papa epema na kinya. Nalingi bino mingi babone ya Miss Elongation esika nyonso bokoyambela video na biso soki eza mbala ya liboso bokutani na chaîne na biso bo hésiter te ya kosabone et kosala biso kaka kitoko makasi. On se revoit à la prochaine vidéo wana na ko profiter ba ndeko excusez avant na kata na ko profiter ko pesa bayi yangai bayi bangai na pesi Prince Elonga 1000 baguettes bambote na pesi Tani Elonga mwasi mbonge belé depuis Canada Montréal bambote na pesi ya Dede balobi
la fille qui dérange babi mokonzi na bango DS ya basi ya Ottawa na pesi yo bambote DS elonga magloire elonga na pesi no bambote na pesi Mimi elonga bambote bele pourquoi pas bana wa biso na bosanité Grady elonga David elonga na bosanité Gaël na bosanité Divine na bosanité Etane na bosanité Kelvani na bosanité Enjo na bosanité Dienila na bosanité Christianville na bosanité Diego elonga donc ba elonga nyonso na pesi no bambote bipai bozali Nzambe abatela biso Nzambe asala biso bola Nzambe ya baorphelin azwa soin na biso abatela biso tango nyonso loboko na ye eza likolo ya bomoi na biso babon weekend babon samedi babon journée bisika nyonso video na biso ekoyambela bino bo hésiter te ya kosabone ekosala biso kaka bien bambote na nga pe na papa Francine ya Tembo papa ya bala Chine Miss Elongation apesi yo bambote bisika ozali on se revoit à la prochaine bisous bye bye.